awa mitakala on etamboli penel Jamais. penel mutaye ko laksa bango don ya mitakala On dirait banane à penel. te batu tout au penel là penel moi mabe ndumba mwana wana yembaka bien Rosny. non oyo mususu wana Déborah Luka. namonaka ye mwa de extrait kaka soutien extrait waza oloba mobali na nga ya Monsieur mon mari. c'était sexy hein mambo alobai wala c'était trop sexy j'ai aimé komona mwana mwasi ya losambo oh là 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 papa pardon il fallait pas osala biloko ya boye likambo te libanga ledi ndeke koseke te lobi ke bato ebele nzambe akobimisa bango ane oyo na politike batraître tu ya Congo baomona na bao bazosalisa baguerre na Kivu baomona baokanga bango tous les pasteurs ya kisi baokanga bango oyo bana basiaso kiti oyoka banguma mpende ebimeli oyo église boye bobimi boosala cérémonie mpenda zelo komona nde oyo ngai na oloba ngai na prophète nza bakosaka te bon mopepe wana baovanda na trône boye otie point mwana po aleka po akota molokoli okutani mpe na bedasho ya libanda bengi yo kei asiki osali botika selfie na ekobo basalela yango selfie te bokanga batelefone bozala na basécurité te boyebisa bango prenez le téléphone simba mama oza na téléphone tika bofuye ye bofuye ata ozokende ko bango nzambe aomona aopinir yo mais en attendant c'est protégé soki nalobi o aautorise bato basala ekobo bongamu na ntinda ya bino ça montre le malaise eza na kati ya eloko wana ya matanga. Il y a du malaise. C'est Dieu qui a sauvé ça. Il y a des antécédents. Oui. Très mauvais. Bikobo mususu ebimité. Ezali. Bikobo eza majabu. Ezali. Ebele. Mais batu. Batu wana. Ekobo. Bakenda ba Dubai, bakenda ba partout bakenda. Nde bakenda wana eza makambo ezali. Mais mukolo majabu oza pasteur. Na yebisaki bango ke ba alliance ko changer tina 2023. Na monaki léger glissement. Boza ba prophétie wana nyoso te. Ezali. Hein? Léger glissement lobango. Biloko wana nyoso bobomba rango. Un prophète ezati alobi lelo non. Tango ane bandi ngana leki na TV na lobi na batu que l'année 2022 c'est une année dangereuse. Oyokata oyokata. Tosolana auto tosolola. Bien. Il y a 3, 2 dans 4 2022. Sauf que ça 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 6, c'est le chiffre 6 à 66. C'est la présence du satanisme dans le pays, dans le monde. C'est-à-dire, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des morts, il y aura beaucoup de problèmes dans le monde. Je n'ai pas dit Congo, c'est le monde. J'ai donné des signes. On va coup d'été bandit, arrêtez de Pierre! Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio.
le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir, chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter nos antennes un peu de partout dans le monde entier avec un grand plaisir. Aussi, dans un service de vous servir, nous allons recevoir pour vous les prophètes des nations Denilé Singolosi. Je crois c'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle transformation. On va parler de tout, sauf rien, tu veux artiste, par exemple, moi, ils ont dérangé en ce qui concerne les passeports diplomatiques. Les acquis, il y a des personnes qui ont dit que c'est l'argent. Donc il va falloir la côté, le vacances également avec ces watanabe. Donc mettre un peu pour le bélango. Restez branchés du début à la fin pour comprendre à la base autre le bélanilo par rapport à la question et ou par mine de pas une opinion à Obota la radio. Alors je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant simplement. Merci à Karine Manissa Vitish, expliquer ça, Vicky Kessa, Dani Chon de le chinois congolais, Marceline a un noir de style. Maman Emilie Nzemba, tous peuplés en béton, les gens qui les voix de Bruxelles, tous en a Denilé Singolosi, le prophète des nations, le chant peut-être sa femme, la biso avant qu'il n'est pas berlé, vous m'avez été tout solo la nano, avec Denilé Singolosi. Le prophète Denilé. Pas Denilé. Voilà, il faut corriger. Ou l'évêque président Denilé. L'évêque président. Ou son éminence. Son éminence. Voilà, parce que ma pasteur n'a pas aussi de cadets, n'a pas évêque Moussou Baroti, de Tabako, il s'est suspendre là. Ce n'est pas bien. Donc, Bilok, on a un gros monde, ils ont suscité Bilok. Donc, il faut bon mettre ça dans le journaliste. Son éminence. Soit un bongo. Ou bien son éminence. C'est-à-dire un évêque, titre naïe, et son éminence. Très bien. Donc, on va utiliser prophète Denilé. Wana ou utiliser prophète des nations. Prophète des nations. Des nations de l'île, prophète des nations. Comme vous utilisez prophète de l'île. Ok. Mais quand vous avez des l'île, c'est comme une star. Voilà ce que vous minimisez bien. To bandi choc la début vous avez une émission boy. To banda. Non, c'est un titre. Les années to ben à monsieur qui se par le protocole. Okay. C'est son excellence. Voilà. C'est le président. Avec les hommages les plus déférés. Donc, Bilogwana, le protocole est très important dans l'année. Pour risquer d'avoir un problème pour le protocole. Très bien. Moi, j'ai Nazar qui peut raconter, mais les gens qui suivent, tout ça, tant qu'on a minimisé, abîmé, moins vie, déjà bien fait. Moins 2, moins 3. Ça a besoin d'avoir un peu. Très bien. Là, on a dit que non, c'est respect. Voilà, merci beaucoup. Alors, santé, église, évolution. Non, l'église veut évoluer. Les gens sont rentrés en grand nombre. Chaque dimanche, Bazo Baksama. Libanda, bon, na 4 DG, c'est tout leader comme Libanda. Mercredi, na sala live, vendredi, na sala live, dimanche, caméra na binomo. Comme tu peux voir, visiter. Voilà, merci beaucoup. Les conquérants nous ont même prêté Nazar le seul. Je suis le seul. Non, je suis le seul grand prophète en beaucoup à Salatou. Pour Moutafosa. Dans l'église Moussou, au Konde,
mais na réveil c'est moi. Parce que na sala naza toujours na batitre nanga batrophée nanga ezali tant que moto nano na boteli trophée te eza difficile. Nazali consacré par des géants du CPI et puis naza évêque président, donc pourquoi comparer un prophète ordinaire? Moi je suis un évêque président, je suis chef de la confession religieuse. Moi nous avons comparé un prophète simple, c'est un grand prophète naza mwana. Donc tous les prophètes où bazana beaucoup, c'est un grand prophète. Atsali ba preuve na poto, na sali ba preuve na les 5 continents. Donc na pays presque les 5 continents. Na sali ba preuve liban na mboka, na sali ba preuve na sali ba preuve devant ba président, na sali ba preuve devant ba autorité à monde. Na ba Angleterre, na ba Brésil, na ba France, na ba Hollande, Afrique du Sud, du monde entier. Comprends ba Maroc, ba pays belé du monde. Hein? Donc ba Australie, ba mboka belé. Où il y a monde, voilà. Donc, on a travaillé dans le continent, on a prouvé la stade, la salle à minene, on a fait Moussala, on a gagné, on a gagné et belé. Bateau, il faut respecter ça. Je suis le seul qui a fait voir dans le monde, dans NRC, qui est Papa Kelani. Quand Kelani est sauté, mon demande est bien. On a dénilé, Papa Kelani, le monde entier. C'est moi qui ai fait sortir le nom de Kelani. Biso na NRC tant au bani conférence tout juillet à partir de l'année tout fouli bien batu ba yebe que père tout tika nae ezaï jour ngo to benga batu ya nzambe malamu ba ya kité na conférence ngo il y a professeur il y a un professeur là ma yele nani professeur mo ya théologie boy Yamba il était là. C'était une grande conférence. Des partis à Wana, les papas qui l'ont aébani au Bakinyo, c'est pas comme ok de Golukaï. Donc, ils sont tous les gars de Tapra. Vous en comprenez, on est avec Tap, moi aussi, tous les gars là. Donc, à consacrer Ngate parce qu'il y a des pentecôtistes. Mais à reconnaître en tant que valeur. Oui. Mais lui, il n'a pas consacré. Parce que Nganaza évêque. C'est ce que je comprends. Les pentecôtistes évêques, ils sont là. On a passer. Donc voilà, donc au Mekasu au sable. Ce sont des grands. Non, Naebio, école Nayo, école Nabino Bolingi, la polémique trop. Koyela nga bilo kwa la te. Hein? Et ane tozo tu na ndai mutu mula au comparé na biscotte. Non. Ndai asali atie 9 bi. Même garçon na Cameroun a koki angoti. Et ce que je Ndai depuis des années, Moutou a l'équindai n'a pas bien coupe non, azati. Donc les records, les habilons très importants, ils peuvent ça Moutou valeur. Pontinda yazana zozo mbongo, il y a record na chaque année. Le la koufi, famille n'est pas aux mbongo. Alors bilogo ngana sali ba tsuna ba sali te yoko comparer ngana bangote. Ce sont des hommes de Dieu puissants, ce sont des hommes de Dieu grands, ils ont des églises, mais peut Satan. Tout à l'heure, dans 20 ans, est-ce qu'il va exister? Et en étant en internet, on a sali des ans à succès. On a détourné Ngazat. Dans les années, tu as en internet, on a ça dans nos bongos. Si on a colonisé pendant 20 ans ou 30 ans, on a occupé. Vous avez si vous comparez, vous avez succès d'internet, à sali plus d'inani. À qui t'a mais nous avons flambé toujours. Et toi, les alicolos. Si vous avez le au monde, c'est des bimais, et vendissant. Yos golingo vantanga na ba conflit inutile. Tangelanga ba dokwa ba konde, tangelanga ba tulokola ba atongi bi 10 minene lokola ba oza na bon marché na abundi alesa. Ya mutu atongi église munene, il a fait preuve. Simananga musika mais je les respecte parce que Azam mutu mo respectueux. Et non seulement les respecter, c'est un vrai partenaire. Il fait du bien. Na ba na bonane atiminga ba mbongo belé nero. Na sengi ete lo monter ka bundale. Konde nous au monde na ko vana ndako bo konde otinda nga bonne fête akotinda nga 5 000 2 000 3 000 10 000 parce zambe na yo azana nga parce que a reconnaître ata mo lo mo muke tango ya zaina bima aza otala nga abi mambalio ça dit les gens qui ne respectent pas l'hierarchie prophétique ils ne peuvent pas grandir et puis muto au monde lelo et ça aux ala bongo après 20 ans papa ils a facilité na bandi depuis
na bandi trop tôt 14 ans til lelo nazali toujours dans le Seigneur. Il y a facilitaire. Le gauche et le droite, les anguités, mais Navandi. Et puis j'ai fait tout ce qu'un homme, un grand peut faire dans ce pays. J'ai le respect à Bayaya. Même à Taba Oboudé, mais j'ai le respect de ces gens-là. Parce que j'ai fait autant que Soubaon Basalaïté. Moi j'ai fait un record à martyr 9 fois. Tout à cela, on tire beaucoup à part. Vous comprenez? On est là, il nous tombe dans la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Zwanga na place nanga. Na mouké, mais si fort. Oui, parce que na kimisa ba batu na mboko ba mbangu na sala biloko na ba Braza, na ba Cameroun, na ba mboka oyo histoire nanga ya Congo pe ke to teki pe drapeau à Congo. Biso pe to ko mériter ba passeport diplomatique. Vous comprenez? Donc to sali musala to teki Congo. Très bien. Ah. Voilà. Donc les loyo batu belo tama na TV. Ba deni na ba deni. Ba biloko tout ba osala le longa sina leka. Sauf Makiona. Bango kutu ba koti na Makiona, mais nga kutu na koti na Makiona. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu vas éclaircir la décision. Il y a une question pour tout na passer. Bana, wana bana. Ah, je moi bana Mike. Voilà, alors les lots de l'arrestation à François de Kwansali Bongo attentat. Le éliminé président de la République de la Poste-Naïe n'a évité. Et là, on est dérangé la population parce qu'ils étaient très très silencieux. Soudainement, Toyoki, que coup d'été, l'ingé sali manamboka. N'a évité. Vous nous y prophètes des nations. Les accords d'accomplissement, il y a des mambo, on doit ébeler, tout ça, là, on a la prophétie. On doit pas dire qu'on m'a dit, on a fait. Bon, bah, Nagolo Baboye. Au moni, Congo est un mot prophétique, mais Congo va respecter ma prophétie. Ok. Bah, peine a raison parce qu'il y a trop de dégâts. Mais dans le dégât, il y a aussi des vrais. Il y a peut-être chose comme ça. Un prophète, nous avons dit que nous avons là-bas, c'est un mémoire. Population en attendant, nous avons des prostituées, nous avons respecté. Mais ce qui est important, c'était le message. Et ça, mais ce qui était important, le message. Beaucoup de bandé banda. Après ça, un message exact. Jour où là, ça la live dans la même si batu na moni présent ça. Oui, nassé, mais à télé. C'est quoi ça prophétique? Baba Salo Mabé, mais Mabé on est sali. Et quoi qui s'amite? Vous voulez quoi que Dieu parle quoi? Ba fa shabat idepese ba tombo kelanga na niveau moké. Un jour na ibsimino na bi na moni vision d'un écran prophétique. Kabila zongi. Isogi yete esprit na. Et c'est batu na question aux ongande. Point d'interrogation. Na loba mambe belé ka bozo le kana ka bo. Na loba idepese ozo sûrement ma carte traître mon baba obina wana na carte. Ça fait une année depuis. Donc, il y a des choses que moi je parle. Na yeb sabatu, vous veillez sur le président de la République. Dans le bango, ceux qui sont IDPS, les combattants nyonso ba olandanga, ba facha jour na loba live wana. Quand on parle du mal, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on a moni présent dans ces élections, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout poison, tout eloko moboy, bangba salaye, mais après à télémi, tant ba memi ba soigner à télémi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent arriver. Maintenant, quelle est l'attitude des pasteurs, des serviteurs qui sont tout autour du président de la République? L'attitude, papa Benganan Mwanambale, Yokaye Amonini. C'est comme ça qu'on fait en Israël. C'est comme ça qu'on faisait dans la vie. Et c'est comme ça même Kabila était. C'est-à-dire, tant qu'on bruit, il y a prophétie. Et ça, tout le Cambon, nous en avons. Tout soit cas. L'église, Mouké, Bandi, Mbappé, Sabiso, Badi, Mbappé, Sabiso, moi, Kolia. Na bango pe basuma biso. Aba partenaire na biso, baba na biso.
Na États-Unis, il y a un asile de fous Mogezalaka, par récupérer la prophétie. Pour pas fou sur 1000 maloba ou la prophétie moins bien Zalaka. Le enfermement bango enregistré la prophétie en Kambazolo. Le Congo, c'est un pays de négligence. Et là, on y a ce mot à lobby, il faut être mal interprété. Toujours mal interprété. Ah, il y a des gens qui ont dit, maman, ça me bon. Na sakola liwa ya musée. Ba monanga kabo, na kenda tie pas viedi. Aza na auto na prison botuna. Na ebisaki na moni bakangio. Alobi nanga soda bakanga keka. Mais il a fait 20 ans en prison. Presque 19 ans. L'État, na yebisaye, Yaner. Je lui ai dit en face, pour devoir prier. Que je salue en passant, Yaya, merci, en ce que nous avons dit. Tout n'a pas. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit dans ce pays? On a fait ce moment comme en France, pas le président Kabila. On a fait la guerre en Brazza. On a fait service à Brazza, mais des lignes on dirait qu'ils ont une information, ils sont rebelles. Na lobai na bango na kapay na bi guerre bima en aéroport d'ici là pas guerre bima en aéroport na zoar à peu près 14 ans na côte à Sud-Brazzaville après na côte il faut que les autorités baba na kuyuka prophète ba prophète oyo na moni mikolo ba oleka na TV to loba ilikambo oyo te. Dieu annonce les choses à ses serviteurs, les prophètes, pour prévenir. Prophétie, il faut qu'ils soient temps. Parce que vous avez pendant temps. Quand on va condamner Kamere, moi je prophétise que Kamere sort. Na ère, on va 20 ans, prophétie a sorti. Pas d'évoluer. Un jour, président Blanqui Walobi, c'est un homme bien. Un jour, il va revenir à des choses. Quand j'ai vu ça, j'étais content. C'est-à-dire, prophétie, ils auront temps pour et ça a effet positif ou négatif dans notre temps. Toi qui reçois la prophétie, tu dois le recevoir avec sportivité. Ne vois pas le négatif. Non, akufate ba combattant ba finganga na niveau manger. Akokufate na loba pété akufa. Na lobi il y a un plan satanique. Le plan là n'a pas commencé aujourd'hui, bangambo bazo lobo et bandi le lote. Ce sont des choses parce que quand on prépare un coup, c'est-à-dire ça prend du temps. Et Rwanda Nzambe mona déjà. Dans le moment où des gens ont appelé ça oui, une mais, révélation, oui. Et ils étaient dans la préparation. Mais Dieu ne peut pas révéler quelque chose qui n'existe pas. Dieu révèle quelque chose qui a des racines. Et bandit, c'est à ce temps-là que Dieu annonce. Pour permettre population, entourage à chef, à se préparer spirituellement et du point de vue sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas négliger la prophétie parce que des laisses à pétage. Pétage est bandit Mikolo. Et on a pétage. Et on a Zaki nazo solo là, on a banalise. Na yebisaki bango ke ba alliance ko changer en 2023. Na monaki léger glissement. Boza ba prophétie wana nyoso te. Ezali. Hein? Léger glissement lo bango. Biloko wana nyoso bobomba bango. Un prophète ezata lobi lelo non. Tango ane bandi ngana leki na TV na lobi na batu que l'année 2022 c'est une année dangereuse. Oyokato oyokato. Tosolana auto tosolola. Bien. 2 c'est la confusion, 2 c'est la confusion, 0 c'est le néant, 2 c'est la confusion. Il y a 3, 2 na 4 2022. Sauf au sali 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 6 c'est le chiffre 666. C'est la présence du satanisme dans le pays, dans le monde. C'est-à-dire, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des morts, il y aura beaucoup de problèmes dans le monde. Je n'ai pas dit Congo seulement, le monde. J'ai donné des signes. Boni ba coup d'été bandi ba biloko wana bandi ko banda na lobby yango pour na expliquer 2022 lisusu na vandi na kitika na place où na expliquer population que le 2022 pourquoi ba koufi parce que le 2 février c'est le démon de la mort. Février nazo te ya ba mois ba démon ya ba mois ba démon ya ba jour mikolo en direct. Mais bien sûr, le même jour, kuna na Ituri batwa kufaki, ba Congo batwa kufi, Kibomango batwa kufaki, nanzelana. Mais pourquoi les morts sont morts ce jour-là? Parce que 1, le 2,
2022, il y a 3, 5. Babuka Yesu Panzi, Babete, 7 heures, 5. Makile Tanga. Quand on voit le chiffre 5, on voit le sang. Les sacrifices. Et février, ils ont moins de sacrifices. Ils ont moins de Satan. Bolingi prophète a expliqué le Laurent. Que baba malade inexplicable et koya. Ba mort brusque. Ba zemi. Bana basi ba bota ba désordre, année à désordre, ba guerre, année à trouble dans le monde parce que 6 prend le contrôle. 2021, 1 plus 2, ça fait 3. Il a dit année à bien. Bien que le chiffre 2 était là. Na yeb sa ba musicien na ba date ya ba concert na loba na binote. Bon mona ba beta. Même fabricant ça kenda. Na yeb si bino ko beta te, abeti te akeko sa le logo ya abenge ba to butu na ba ke do compte. Ezo wana concert. On a dit concert te. On a dit à démontrer que na be mobali. Et j'ai aimé. J'ai aimé parce que mobali pa sa bongo. Mona musakata. Il faut ça bongo. J'ai aimé l'action mais na ba to abima na ba fenêtre aye l'histoire. Donc, un prophète, c'est un scandaleux. Les gens vont s'approprier la coup d'État. On ne parle pas de coup d'État, on parle de la spiritualité et la protection du chef. Et l'autre parce qu'il avait consacré le pays entre les mains du Seigneur. Même s'il y avait des erreurs, des procédures. Mais le président Fati a consacré le pays. Malgré la cérémonie, il a respecté. Mais du fait qu'il n'y a que le Dieu qui doit les protéger. Il était là dans la salle. C'est un jeune, hein? Jeune, il était l'adjoint. Il y a un titulaire. Il y a un qui toujours la prière. Yé Mbelou, âgé, actuel, avec AGA, il y a un titulaire. Bateau à l'agneau, c'est bateau moi. Oyo, au monde, il a comme conseiller Christian, mon ami personnel. Christian, Gérard Christian, il était au Anazaki, commandant de la ville, il y a GR. Et ses autres compagnons. Il était dans la salle. Vice-ministre, ministre intérimaire, il y a intérieur. Ndego Basile, famille à président, na salle. Na biso avec na ba pasteur, nyon soto na salle. Aucun ministre, aucun membre, aucun directeur de cabinet, aucune personne n'est venu ce jour-là. Le président est venu seul avec bateau Natangio. Nakasongo, Gérard Kassongo. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens ne sont pas venus pour livrer le pays entre les mains. Lui seul est venu. Il a pris les risques. Et il a le soutien des hommes de Dieu. Il a notre soutien. Et il a le soutien de Dieu. Il y a un écran prophétique dans Lobaki Boy. Président Okoma 2023 à Rolek. Quand Dieu confirme quelque chose en 2023, c'est-à-dire que la personne ne mourra pas. Est-ce que vous comprenez les prophéties? Hein, papa? C'est l'Obana. Écran et lobby qui est en 2023, sauf imprévu. Sauf imprévu. Coup d'État, Babylone, mais du fait que dans le monde, en 2023, c'est-à-dire la personne est morte, il sera là. Quand on a monnaie à Koué, à Télémi, et Laxini. Voilà. Ce sont des choses qui sont déjà dites. Mais maintenant, la faisabilité, j'ai l'inquiétude. Au moment où bateau baza tout autour à chef de l'État, au baza pasteur. Normalement, il faut baza la cana biso tout le temps. Même à ton lingi déni les cités. Mais mon orangoine est bimisa makambo ikok samak. Même un fou va respecter Kaye. Je suis mon chauffeur à mon fou à tout y. Hein? Papa, même dans le boulevard, fou sur la tambol. Bah ça là. Hein? Bah respecter. Un fou le respecte. Pas c'est un humain. Tant qu'à coup final nous t'es. À quoi bika, puis lobby ou après lobby au bika. Donc, moi je ne suis pas fou. Nasakoli na era Kabila. Nasakoli na l'era Mobutu. Mouta Sakola qui a fait la côte les 17 ans. Nga, a parlé du peuple. Nani a Sakola arrivé à Nani native.
na batu nyonso na ba prophète à Congo lelo ba biminga prophète nga iboy. Oh, prophète des ambassadeurs te. Prophète des agobiki ambassadeurs te to gobiki sa mutakase te. Wana ya ba don de l'esprit, wana ezali biloko mususu. Un prophète c'est celui qui donne le temps et au temps. Na télémine en 2022, voici ce que sera l'année. Na pesi schéma l'année. Beaucoup mon nom. Ah, moi, je vais aller ah, prophète. Et là, on a mon coup d'état, et ça la gana ba submission à tout le temps. Tant que le président Zaka Gawana ba to mita mabe ba ozala. Mais c'est pas ça qui est pas important pour moi. Na lobi na bino année oyo 2022. Na lobi mututu akosala likamo na nkuku et piment. J'ai dit ça. Ezala ba pasteur, ezala ba politicien, ezala ba joueur, ezala ba tu nyonso. Celui qui n'est pas honnête. Papa, na lobi angot. Ce qui bazouye, ce qui a ça gauche droite. Na loba qui a néo à Obima. Bon, jusque là il y a encore des enquêtes. On ne peut pas confirmer. Il y a des enquêtes. Il y a la haute instance, mboka ngana ko ça la mais ce qui est vrai est qu'il y a un signe que quelque chose de mauvais se passe. Mais ça se passe où? Ça se passe dans le palais présidentiel. Parce qu'il y a un conseil spécial en matière de sécurité. François bien. Oui. Ada mon konzi yambelu, na logique. Mais ça mis c'est na nerf. Élection. C'est qu'il y a des indices sérieux parce que voilà baza ba subater na nae, ba ko samisete. Mais du fait que ba ko samisete, il y a des indices graves que je ne peux pas confirmer. Chef conseil spécial là na bureau ane. Et puis va filmer, va kange pe photo, va tidi biso ndenge azo ko até ma papa filmer na la na katia. Ya kiti, ya diva. Tu vois cette émulation là. Donc pasteur, prophète. Au moins le scandale na maja bouté. Yango pe na ngi to lobela ngo. Zela na expliqué. Ils ont résumé kaka prophétie générale na pesi na 2022. Pasteur tikamanki na ba okanga. Ba joueur boza la série na bali. Oh nani comment nani azai na fédération ala comment Constant Mario a umeli alongwe. O ya koti soki nani Sabali. Total la Sabani a mis na Coupe du Monde comme attend en quart de finale. T'es yoga non. Non mais espérer d'abord il faut battre Maroc. Na Algérie. Bazo négliger l'entraînement, il faut équiper se préparer pour la monagage écran prophétique. Bazo matin avion net va OK de Coupe du Monde mais ba ota la signe. Pourquoi vous regardez en arrière? C'est mauvais signe. Otika la mungu lokola l'autre. Moi c'est l'autre. Donc il y a un danger même pour notre équipe. Au-delà de sa sécurité, ça fait longtemps que nous avons pire profession. Parce que ils ont un match de barrage. Faites comme dans le gouvernement, ministre du sport, dans la fédération, mettez les moyens. Balé en balou, il y a ma casse. Moi, je suis là, il y a un babi en daï. Babi a commis na 8. Paiement à porte en daï. Qui peut enlever biloko wana? Mukolo ko mona motache 9 bi ou 10 bi. Et a signe à ma bé pour na. C'est la seule chose qui nous reste. Oh, ils ont maintenu dans la Coupe d'Afrique. Quand le Sénégal la première fois qu'ils coupe. Mais banane ils ont la coupe. Et tous les deux coupes. Pourquoi cette génération de professionnels ne peut pas gagner? Le Koso, ambiance, il n'y a pas de consécration. Batatana ba beta balé yambongote, ba beta balé honneur. Honneur, le sacrifice. Voilà. Quand le pays est en danger, il faut ministre, PDG, tout ça. On doit être en sacrifice nous tous. Quelqu'un qui ne veut pas les sacrifices, son pays ne se développera pas. Très bien. Donc, ils ont la pasteur. Tala que oui, on a passé un bon misament qui a été escroquerie et l'on a été dans la juste. Au quoi moi ko boleli pendant une semaine, on l'a na senza me limite à makila no nzipangai. Otiki. Ok, batou otiki. Papa, moi j'ai vu Dieu comment il est béni. Au moins de scandaliser nga. Batou ba kamwa denile sa 10 000 à Ronaldinho. Obi pourquoi tu ba okamo? Parce que Erwan nga na en avance. Ronaldinho a yebani à partir de la prière na ngapé
parce que Ronaldinho azako beta na Paris Saint-Germain na yena Anelka na teya na amour et vérité église bombo tuna vérifier pasteur Njoli kakenza yebi logo na olo tuna ba parisien nyonso bato ya Paris na pembeni wana il y avait une église portugaise ezali wana kana même immeuble mais kuna ba portugais ne place Ronaldinho na zawo sambe ne place ta na sisi koto ba yo benganga na teyi wana mateye leki na ba appel de po ba miracle bisakoli mwa mbali wana fuka confession na ina koloba ngo na yamba ye hotel na Montreuil avant na kota Montreuil na zaki na choisi le roi l'hôtel mo na gare tuna Serge Kayembe tuna Zakari Bababaswe tuna batu époque wana Paris ekwea ero wana tolia ba français. J'étais parmi les jeunes pasteurs à Congo où atteint la grande église. N'était pas Flori, n'était pas Papa Moké, une des grandes églises. Na ça appelle des faux pour passer par l'église, pas million. Oh yo bo finganga ya mike awa, kuna ya ba million. Tout na Paris mubimba ba yebi yango. Moi je m'en pas. Ah Delilezi, ah Ronaldinho, ba musuba ocha Ronaldo, je n'ai pas parlé de Ronaldo. C'est Ronaldinho. Nde na sambeli. C'est tika boy zamba otombola. Nde wana Barcelone. À partir de Barcelone amati. Fula one utwa. Nga. Nzamena nga. Mais bango ba otia tembe po ba moni fula ya Barça. Po bane bele ba lelo ba ima solo na obetati. Ba bosana ki na sakola Sarkozy en face. Tu as comme président ye muyuda. Maire ani lelo yo azala ina. Président ayana Congo te. Bon parmi bato bamone na mboko ngate na l'accepte no ba photo ba image za to mona bongo siko bato ba odute na ngandeli okino kotanga sukomba bato tuko na oloba openga kanda ti muta se maka minene maka minene na osala wana yoli honore ngai yozo tanga nga kombo ya ba débutant le grand prêtre wana ba débutant bato bani tika bango ba renye ya petan na bango mais ngabe na kati mambo belo solo ba izo kokisama ba prophétie belé oyaki ko dévoiler na kokuta yoka na balinga te na okuta na président Fati dokuta na pe déjà même baloyo mais tuna bango tuna Paulin Mokeni tuna ba pasteur patron tuna bango nyonso tuna ba star nyonso ba mo ya biwana o journaliste ona Papi Mbomba tuna papa ya Bima tuna Zakari Babasu loko deuxième fois on a côté na parler na sopo président Yambanga to koti na présidence mutazu micro mutaliboso ba pienga na protocole d'état na beta schéma président Vandi azokoma na oloba na télé na MC président mission na yo oza mission impossibilité c'est-à-dire comme ndengo zawana biloko tout ya vie na yo ko sema par miracle ministre ya finance oyo azali conseiller bango tout bavandi na Peter Kazadi na ye oyo ministre ya finance na baconseiller babofrère na nga bango nyonso wana tovandi kutu avant président kota tozaosola tokangi bafoto na publie yango na beta biloko devant président boye bango tu nye nga moto ya liboso na simba micro président avandi liboso na nga neti journaliste oyo avandi place wana nga na zawa nayebi son excellence voici le schéma des 8 yango oyo na pesio batangelona na peut so batiki batangelelaki yango schéma actuel. Quelle est votre mission? Tu n'es pas le président de la RDC, tu es le président du peuple congolais. Tala biloko au peuple fandi mayo 1 2 3 4 5. Comment on a pas cité ba tout abi boma parlement na bi comment on a pas cité oza muta miracle ça midi parlement ekufaki di prophète ngo bolinga za ndeni na yebi ke bato bazo bukanga ba obukanga partout po ba obanganga mais na kosenga tête à tête mo ngana président Fatibo na tandile biloko mususu ba obanga pona kutana kuna pona o dévoiler biloko mais un jour que les gens veulent ou non, le président Fatih a tapé président ambitieux. Très bien. Ayebi que prophète a aussi la maman solo yango. Ba privanga ba prière ya nation. Ba benga ba biso le teto kenati. Et peut-être fallait biso ça. Nani akolo balika mokolekanga na mboko pe kokisa. Na bandi bana Mobutu. Na ye pa ya Kabila père, na ye pa Kabila fils.
na yebisa président Kabila qui a osala 15 ans na mandat na ye secret moko nzambe apesi ye apesa peuple biloko aolia social navandi na président boye Kabila nga moko na ye baservice de mpe baye napesi schéma na teya na digital napesa prophétie mpe président Kabila sera réélu mais Dieu te réitère la confiance mais va dans le social batune bamourie ye na bisoko ke na socialité nzambe aotia opembeni 15 ans kaka jour 15 ans ekoki trouble bandi na palais du peuple ere wana baba prolongé trouble bandi na palais du peuple 15e année ere kaka jour oyo ayambanga na 15e année trouble bandi na palais du peuple oyo bato bakofaa tokembala moko na négociation ti to bapesi 3 ans oyo omoni prolongation esalemaki wana oyo tokendaki oui avant ça tokenda baétats-unis baéglise ebele tokenda onégocier na bacatholique na états-unis na onu mpo bapesa biso mandat ya 2 ans prolongation ya 2 ans tosali 2 ans na année ya élection 3e année qu'est-ce que je n'ai pas dit voilà anglo nga na linga na expliquer peuple ngola IDPS va combattre bateau bozwa kimia c'est le temps de veiller sur notre pays Fati a c'est Fati na ça ibino c'est un futuriste ba biloko ya ko planter na mboko yango de biloko ça la développement ya Congo il a la clé du développement du Congo je le dis aujourd'hui tout haut finga nonga budenga Fati a 3 clés oyo soka fongole yango Congo se développer mais apparemment na fongo aye bien ngote mais na nzoto na na intuition na ye biloko ya zo sala eza biloko oyo c'est le mélange de la philosophie de son père et de lui-même et ça provoque les 3 chocs wana oyo ko permettre yango mundele na batu nyonso ba contre ye amoni que mwana oyo a obongisa mboko oyo il faut l'éliminer il faut le mettre dehors les européens batu wana ba américain bana ye mais ndambo eza ba ndele na ba africain bande kona biso Fati c'est un président il y a transition oyo et ko permettre souffrance à peuple na bénédiction à peuple je le fais pas pour flatter nzambe na lien na ngati na lia ka wana tanto ke na wana mo loko ba pesa kwa bato so na lia mais oyo ke neti nga parti bo na olia to olia peut-être na nzela ba ngobila nzela ya ba papa président Mboso to olia na nzela ya bango ba ministre FSP bon moi peut olia bien te po moi peut olia bien te po et nani alingete pe avandeli bango Isef mususu ye wana avandeli bango ke moyen muta bouger susu frais de fonctionnement exacté car là tu as frais de fonctionnement 5 mois 10 mikolo to commission sambeli bien $100 sur sambeli mabe 40 ou 50 tiaka bilan biloko na nyosa lingete mutaye nango et ça peut m'abete banda mubutu to mona pe bato aboyete alors moi je crois que to peut ça y chance au lieu de les tuer de chercher à les tuer au kokapete kokamampe mboko et puis Rwanda pe akozwa mboko na biso petit très bien biso pe to kopesa mabele na biso te très bien biso nde to zabuye to asima Fati to asima Jésus Christ to sambela po eloko moyela ete très bien et na yebisi lelo eza ya liboso te eza pe asuka te il y aura toujours des gens qui vont tenter mais nzambe muta permettre biloko esalema pour na 2022 Dieu veut éliminer tous les faux pasteurs tous les faux politiciens tous les faux musiciens tous les gens au moins que des fois akufi poto mona mitakala ba musiciens au moins que balembo na biloko miki c'est la bassesse oyo za mamoni ba pesi ba gimisi ba passeport au moins mitema mabe ya ba peuple ya ba musiciens ndenge nini c'est là na yebi ko ya wana donc moi je voulais quand même vous dire que le président ne mourra pas pour le moment tant que nazo senga na ba serviteur baza comme na kilitement basala na palais de la nation bino boyebi côté ya meta mutu bona misoté il faut se compléter mboke tambola na parole na miso na matoi o aza na miso bobendi o aza na matoi bobendi kobanga kolia tolia kaka
tokolia kaka moto ana miso na matoyi aliaka kufa nzala te na oyo aza na parole donc totika système ke non bango balia déjà epai ya kabila boboma biso pour rien boboma biso oh badelesi oyo bavatire balia déjà epai ya kabila baya sikoyo kolia lisusu awa tokolia biso nyonso mboka eza ya biso nyonso yo oza na miso nga na matoyi nga na miso yo oza na parole tosangisa toprotéger le chef de l'état mboka etelema 3 secrets yaza nango wana nzambe alakisi nga yango yango nde kobongisa mboka un jour nayebi biso lelo naoyelo image un jour est-ce que oyebi ke lobi nasali vision moko mama moko boye akufi me matanga wana ezalaki Afrique bato ya monde baye matanga nalingi namona vision wana depuis lobi nazoyoka yango bien akufi na Congo faut tobondela eloko nini yango elingi eyela biso eza malade akufi na malade mais epesi des autres bato bazolela bato mwasi nzambe pardon kosalela biso yango na lelo te prolonger ata mais mabe soki namoni boyaka bien te mais bamessage no mingi nzambe aprotéger mama wana soki nani azobomba nga kombo mais mama moko important mais tokobondele nzambe akopika nga na foi et ce que je dis ça va s'accomplir très bien nzambe abatela mama wana nous ce n'est pas le moment. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Je pense que au PCPNDA, clarité, na mambo union surtout, parce que je crois, na banda ko basepeli na mambo tout le baka, tout le bango pe awa, et kokisa maka. Basa na nzambe belé bakomi pe afo, basa na nzambe belé bakomi ya lokuta, olobaki na 2022 oyo, nzambe ko lakisa bango na bilembo na bango ya mabe. Bref, tomoni mobali ya Sœur Deborah Lukalu o azabongo ambassadrice na Majabu. Mobile naye tomoni sex tape etamboli tomoni pe mobile nango andimi reconnaître qu'ils a yé dans cette vidéo wana qu'il avait trompé je crois sa femme avant qu'il ne soit marié tomoni pe lisusu sex tape mo bozo tambola na réseaux sociaux ya Sœur Rosny Kaiba na kati kaka ya Majabu. Il y a certaines personnes qui disent que bazo menacer bango Majabu combattre n'est jamais abattu. Non, c'est pas un problème de Majabu. Majabu c'est un pasteur mukolo nango aza. Mokolo Majabu aza, on est bien. Animateur, quand tu vas animateur ya biso. Bato ba s'approprier nango. Ba kotela ngo ekobo. Omoni bato ala nyonso. Ba vision ala nyonso ozomonana. Na félicité Moïse po akotela kata vision ala. Po vision ala benda yaki ye mutfaya banda. Ye mutfaya banda Majabu. Ye. Jour mo boye kaka babengaki so ndeni na sindi ndeko mso abiyo kende ngana musala ngwa ndeko ngona na lobi ka bon et si litango ndeko na ke a commis responsable kuna c'est pas une mauvaise chose mais le problème awa mitakala on etamboli penel jamais penel mutaye ko lakisa bango don ya mitakala on dirait banana penel te batu tout au penel là penel moi mabe ndumba awe kweleli wana mwana yemba bien Rosny non mususu wana Deborah Luka na mona ka moi deux extraits kaka tout extrait dans le mobile nanga ya monsieur mon mari c'était sexy hein maman le bail là c'était trop sexy j'ai aimé comment moi c'est à l'osambo oh là là papa pardon il fallait pas ça biloko boli kamote libanga les unes de que sécurité merci soyez les bienvenus dans la cour des combats bon bizarre de moi là pas combat na mais quand tu as faux na ngombe siko oye mo aye ko ndima donc c'est que hein il y a vrai donc bienvenue mais déranger bwana na nzambe nde loba ki professionnel na lobi ke bato ebele nzambe akobimisa bango ane oyo na politique ba traître tout ya Congo ba omonana na ba o bazo salisa ba guerre na Kivu ba omonana ba okanga bango tous les pasteurs ya kisi ba okanga bango o bana ba tsa sokit oyo ka ba nguma pende bi million église boy obimi bo sa cérémonie pendant zelo omonane oyo ngana oloba ngana prophète nzambe akosala te. Et bon, il y a Sœur Rosny. Quand c'est ça, va pétage, papa. Bah pétage, il y a un marié à Ochobala. Bon, c'est quoi ça?
Donc Ah, ça. Bali déjà pour tromper le sous. Na lobby hein papa. Et c'est là on va tourner. So oza na fongola lokola nga boite. Ba okuta na kana libago ka ejo. Melaka so ikumisa nkolo. Otubeli ovandi. Olali. Moni biloko populaire wana. Ba biloko na etambola. Succès etambola na liwa. OK. So oyebi ko gérer succès te okupa. Donc toi le succès ils ont géré bango. Bon, mon pépé wana ba ovanda na trône boy. Au point. Moi n'a pas leka. Faut akota no lokot. Okuta mpe na bedasu ya libanda bengi yo OK. Asiko sai. Donc makamba bedasu. Ba filmer bango ba sextap. Okoti so bedasu la wameni. Tena okuta na bedasu ya libanda. Ozo s'exposer. Moi millionnaire mo ya libanda bengi yo. OK ipe. Osali pe kobo. Apo yo te biso pe. Ngai eloko na solo na bato. Botika selfie ne kobo. Et kobo basalela ngo selfie te. Bokanga ba téléphone. Bozana ba sécurité, boyebisa bango. Prenez le téléphone Simba. Maman oza na téléphone tika. Bo fouiller, fouiller. Attends donc de kobo on nzamba omona. A opinir yo mais en attendant, c'est protégé. So na lobby a autorisé bato basala le kobo. Bonga mona tinda abino. Donc ça montre le malaise des gens à Katia et l'Okwana Madame. Il y a du malaise. C'est Dieu qui a sauvé ça. Il y a des antécédents. Oui. Très mauvais. Bikobo Moussou se bimité. Ezali. Bikobo Eza Madjabou. Ezali. Ebele. Na lobby Madjabou te mais Batou. Batouana. Et Kobo Eza. Bakenda ba Dubaï, bakenda ba partout bakenda. Nde bakenda wana eza makambo ezali. Ah. Mais Mukolo Madjabou, oza pasteur, veillez sur eloko na yo. Veillez sur eloko na yo parce que ba femme mariée bazana ba homme marié bazana na bano bazo ya bilongi ya soso o bazo ya wana ya mwete wana. Pour ba retenir mutu, il faut boy. Il faut kende na sacrifice. Non le baobi ke candidat ou ako gagner na match bango déjà ayebani. Wana ebina. Ba biloko ngo zalaka bongo. Bon, ba télé-réalité, mais on est à la télé-réalité. Quand tu es dans le télé-réalité, il y a toujours des problèmes. Télé-réalité, bah, on paye 100 000, mais bah, on paye $200. $200. Mais la TV, il faut dire qu'il y a 200 000. Les bon. Mais ça dérange, ça fait très très mal. Tout quand on a un dossier, il y a un passeport diplomatique, tout le monde. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe,
apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Maître Gims, après Maître Gims, Nadadjou, Lokwa Kanzape, Azwaki, passeport diplomatique nae. Il y a ça là, il y a quel Il y a ça maquillé l'été. Omoni, Tomoni pe Wata, Azongi, je crois que il faut pas remettre le passeport diplomatique nae. non. Toyo qui peut fallir pour pas, baza 3 euros, ça. Non. Et ça là qui choque, maintenant, c'est normal, il faut battre ça. Ok. Parce que ça là qui choque. Maintenant, on a trouvé que déjà à présent, il est normal. Très bien. Parce que Batou Bazan a un carnet d'adresse parmi les musiciens Yabiso à Congo. Gims, c'est un Congolais. Même s'il fait des déclarations, il y a le Baïwana, c'est normal à Zaou, le français pour un avantage. Et puis, esprit, là, il y a Aza Mundele. Et puis, Aza millionnaire, Aza grand. Dado Alandier, mais à un niveau, mon a été, mais quand même, à Baba français, Namutu. Félix Oazé, quand le bien haut. Tala, papa, 2 millions, papa, 3 millions d'euros, ils ont papa, bana bongo. Les années de bongo, on a vu ça, le congolais, je suis patron. Bah, on consomme là, des fois, on a continué les instruments, des fois, à Koufi, sans attaque au yoka, ténor, à Amanda. To yoka, biloko ya sala na kala ibwingi. Ndete za ose lango. To mona monstre, abeta. To mona penda ke, innocent zo sauter. Vous comprenez? Tout le monde a pensé que la vie a Dieu salemba bayemba serio kangelinga motema na yo. O décider ko boinga na miso ya bato mama yanga na yo yo bibanze mwana. Voilà biloko na biso. Ya kona la gisio ke kotangela nga komwa bato le miso yo te. Ero yo a Dieu salemba ero wana defa ko to azorenyi. Ero wana bien na biso janana. Baoye baba ngayo bolingo nanga moko yo nze mwana yebi yango te ozata na nostalgie te ochata lobongo na motema te ero wana Jésus nani Kester o ayemba okosinga mfumu na banzebe kwa tata na pio papa na musenu atengisi munoko asabi suki ba kerli na suki oh tika petit tika boyebi makambo te alors biloko wana nyoso baboti bana pe bakoni bapesi bango po bana signature. Très bien. Bazana bateau bakoye la biso awa ba festival esaima awa bati la biso ba studio ba investir. Première catégorie. Deuxième nayebaki tango mamu ngunu eke président tamusu na kata présence naye na kata intimité naye ayeba ke na continuer. Apesi loko n'est pas n'importe qui hein. Loko abeta côté la batu mwindu te. Loko abeta kamundele. Mama oui banze mone wana maman ne bonnet ma maman on est à chef d'œuvre asa simple il est humble s'il mérite ça il mérite le passeport mais ça qui dérange Kofi Olomide déplace non tika papa tika kotanga bakombo ya bato Kofi a grand Kofi c'est grand tant na yeko ya voilà, merci beaucoup. Voilà, au moins biloko nyonso ana bape batu bana ba sentiment héritier beta na ba era souffrance héritier parti azo bunda abunda na ye ba Michael Lamba yana bazoke de ko yembaka na ba matanga papa Tsegedi ba banda déjà kala lelo so Michael azui moi je suis pour ça parce que ba héros yo wana bango bazo soutenir ba Fatina ba vieux Tsegedi na ba Marie Paul bato ebele bazali côté ya Kabila il croyait pas mais très bien moi ngalinga reconnaissance nalinga mutu ce qui a salé on est bien to ndima ye très bien donc moi je crois que namoni na ba journal ke ko na essaye maki kuna soki zai marché à Kalamba et a problème te ce moninga azui c'était là nani comme nani wata en dehors ki muluba na ye na mai. Mais ce sont des gens qui ont combattu, ce sont des gens qui ont cru
à Etienne Sekedi et à Fachi. Très bien. Ok? Alors, botika bango bazo ba passeport diplomatique, botika bango balia, ils ont problème té. Là tu n'as pas tout na ngonga na bango. Vous comprenez? Donc les ana ils ont et puis bikota kota ba parti politique, ouais on kota na parti musu c'est pécio sous ber. Vous comprenez? Vous comprenez? Na pesi wera son moté to lobi to dai na e. To dai na lobi. Jean Ubikou qui les boise na Bruxelles, de Bruxelles. Voilà, tout ça. Voilà, merci beaucoup. Mais na fait, bon ça. to comme na biso na suka. To chité na biso déjà, to kota na deuxième kilt mais rapidement pour na Inos B. To moni on dirait ezaka ye moko te bato bataka immigré à Kitisio. Wana mwana biso. Aozela mwana. Aozela mwana. Mikolo ya tika. Muta aozela mwana bagotaka ete. Inos na lobele bia trop. Tika mbalo na bandolo babola mune. Na moni émission na ye na Vincent pe na vrai. Ah mwana se défoulé. C'est défoulé. C'est défoulé. Mais pour au nom ya zemi ya nani comment quand même il y a Rebo Chulo. Hein? Il y a Rebo Chulo. C'est quoi? Moi aussi naï. Nani? Moi c'est Inosbi. Comment nani? Rebo Chulo. Rebo Chulo au nom ya zemi wana. Nako naza l'occasion de suite que zemi abatu ekete. Moi naza mwana azobota ngana limaka e. Lokola yepe ate zemi wana bazobota kalate ngana ngoloba Inos mabete. Pour baloba te ok azui tension pour ngai te ngai makambo to alobelinga ce que j'ai dit est vrai na pesa ke conseil na bi 06 c'est un faux chiffre soko tie yango eko déranger ba chrétien bako risquer ba somba te pour ba chrétien ba somba alors au moins te basaleli émission moko boye que ba signe satanique na kata nzembo. Donc c'est pour dire que je savais que un jour bako keno ko kotsa na biloko. Or, il a expliqué que les gens mortels, c'est-à-dire par rapport à l'album de Ngassani. Dans mon vitesse, l'album et cela ne veut pas dire que l'album est mauvais, non. C'est une belle album. C'est un bon disque qu'il a fait. Mais sauf que Ayo rappelle du son Nicole. Mais Ngaï Oya, Lobby, là, c'est que tu as des lettres, bon, il y a des provocations, c'est normal, la petite nana. Na otie na se na tie kana se ana mwana quand même d'un côté zappé ko dénigrer ko diminuer aux grangolo ikambote na loba pe mama ndako na ye na limaki pe mama ndako na ya mabaya biseke kota na lobi de belé pona mwana tika mwana pe na loba bolamu na ye na lobaki pe na lobaki ala coupe d'Afrique pa akoka pe ko beta ikambote ngana tie na se obomele moto et na bomele moto position na tie moto la lero et ça les bien. Et puis à quelqu'un pas battu. Mais il y a tes motos. T'es à tête. À cocaté. À cocaté. À limo. Kozong sablo de les cas calabasé que pour les gamoté quand bazanga ne lo bangwa moi lo la ko bazala o ga ya kwa et ça la plaisir c'est parce que c'est quoi il la tala la vie oh et à des boy donc il nous a moi nanga ada âge mon na ba Jonathan biso yo se peut toi ba âge mon na e donc mais il nous a masalanga na bien montatisé mais amasate amasate dans masala biso tout ça la cadre ya pétage kaka tout ça mais na hôtel na se lelo pena mokili mumemoni na tie na se et na tie pena Inos mamuto lobi na yoki na tie on a se au nom ya Zemi Arebo obomele moto no Zemi moto pona boye to moni pe basali vidéo mo boze mais comme nene tout à l'heure on coûte n'a pas Jean-Jacques biloko na linga ye na rebo ya ngwana moi biloko wala ye il fallait tika la bongo asala biso biloko na ba lati ba jaune ba osa ba dance boye biloko na linga ya ngwana moi biloko ne wana sanga bien au monde abandi ba Zemi wana katali misa biso mutu na biso lokola ye nakata pétage bon basala pétage na bango esa Zemi domina album te Zemi domina album te boya lobi ba album na ye betani na ba secteur mais na moni Zemi o ya rebo eleki na album de mari boya la succès to landela ngo étape akomi nango toujours a obota to badi côté les ba fleurs to ba go sala ba to sala cadeau voilà j'espère que il nous a okata cadeau na nganda côté voilà na soutenanga ye na linga ba pétage na yenga sala kana mwasi na ye voilà vraiment une autre petit na ngana bomelo moto merci beaucoup na bomelo moto pour na Zemi ya rebo mbele olalite
pour internet déjà balobai déjà bakomai déjà ayo provoquer des au coca mais quand on a tangi batunanga ya pétage babi na tela effet na tikitisi moi c'est anazeli to boko la ngoti moi na so abimi akoli nde na yeko répondre ne loko na boko li yango o comprendre na sai na bomi moto na bombi likambo yango na réagir après soki mwana si abotami continuer moto epelaka te soki akontinue wana na wachafe yoyebi ngai moto apétage biloko ezala na nzoto nakangi motema mais soki akontinue des émissions soki akontinue baémission mosusu na kokondola badossier ya kala merci beaucoup naolokele makambo ye akeye bafuite ngai mpe na bandi bafui na ye esika nyonso otya litoi na na badossier esika nyonso olekana na na badossier nadeya na 9 badossier ya mike mike mais lelo kata natali eloko basalaki na rebo na moi ezemi mpenza nabi te naboma moto parce que motu na ngai ana zemi ntango na otya fe babilo motu na otanga eyopesa ekanda mpo oyo asali clip aopia babise awa wana eza clip mais sikoyo nabeta mpenza baclip originaux na biloko mpenza ke boye so nabeti yango dégâts mwana nanga rebo aya osufri mama il faut aimer ton gars et ton gars aussi il faut aimer ma fille Rebo Rebo ton mari ton gars ton copain Enos il fait un bon travail mais qu'il fasse attention avec des mots et des titres et des chiffres parce que ça c'est pas bon. Très bien. Voilà, toi, ta deuxième kill, tu as cité Nabiso rapidement. Radiana Bani, na maman Minin Zemba, tous pepele en bétolo. La Jean-Yves Bikou qui les boise de Bruxelles. La maman Nangamoro, il y a sûr, Karine Mané, c'est un British. Maman Nabiso, tout n'a pas expliqué ça. Ouais, Jeff Zed, l'état, docteur. Docteur des ignorants. Ah, somme. Na PCP, na limbote. Nani wabisa bandundo, nani. Oyo mangamanda ko enosa wana oyo nana pesa Eric Mandala. Mandala wa mutamboka ya Chibwala wana mpangi Eric Mandala boss na ondima yo po bato otu na yo ndimaka Eric Mandala te ngabi te wana ndeko nanga na vana kude nimeble na tongelo mona villa bandundu appartement mo wana mibale na lala kutukula donc na sala wana pendant des mois boss Eric Mandala ya yo yango wana na lela pour nande ko na biso atala la chaîne na biso kuna na cité du club na pese mbote Mandala mususu wana na Willy Mandala oui mais azana leki na ye moko azala kamara na ngai Lorette te ya mobile Lorette aza chaîne mais oyo moko to ane pasteur zo tamwa na to tambola na ye ndeko na mobile natanga na kombo lelo te mais c'est mon ami mon frère c'est un combattant lelo a commis pasteur c'est serviteur de Dieu nanda ko na mo ba pasteur ebele va passer donc Eric Mbote Makasi Zabafula Oluso ke de liboso na pesi Mbote na Justin Panzu Germando Noble Yetu Bomandeke et puis na zongi na débit na pesi Mbote na IGF et là on a souligné moké yango ba frère na biso ya Congo na ba sœur na biso ya Congo so mutu mwa bali ko sala musala malamu boko mo combattre to bandi na Mboso Mboso azosala musala kitoko na mboka oyo mais na constate ke bayelinga bimage ebele awa ya bato baosala complot na baréunion mpo bakoyisa ye na parlement franchement oyebi ki nazo comprendre mino te boyebi valeur ya bato te celui qui combattra Mboso tombera parce que il est dans l'union sacrée austénina austéné visa chef bato bakombataka bandeko na biso ya bandundu basukaka kaka mabe tala bao ba combattre ba auto combattre ngobila awa ba combattre ngobila omene seka basuki mususu na garde à vie mususu alongwe donc il faut faire attention na batu ko ba ngobila ba papa Mboso ba IGF baza batu oyo bazo sala musala na bango malamu la Bible dit c'est lui qui Dieu ne prend jamais un coupable, innocent coupable. Na bateau bazo benga nga po ba combattre Jef. Ba pia biso ba mbongo poto ko do buka e ezala rati.
nga kutu ndeko na ye yo ya osenga na buka ndeko na nga ndeni Vraiment. ezalaka te il fait bien son travail botika jalousie ya IGF botika jalousie ya Viemboso botika jalousie ya nani ya nguvu ngobila zando kitoko alinga salela bino nano esalema na Afrique te botika bato wana so simbi bato wana okokende na mumbeka pamba wana nasengi conseil bato nyonso na badepute oyo bazosala complicité mpo bakoyisa pa wana toyebi esika bozosala baréunion na barestaurant na place nyonso nazofilme bino na mikolo ezoya mpo nabimisa bino polele na bandeko na biso bandudu boza complice ce n'est pas normal botika papa Mboso botika Ngobila botika IGF basala mosala soki bakokanga bango na bambeba mosala yango moko ekanga bango na bambeba mais botika motema mabe donc na saluer maman Denise Nyakero mère première Abedasou Guy Loano docteur Jeff Dadilete Talisusu Jean-Pierre Liao Modero Simba Tony Mwaba Gauthier Mascotte prophète Dominique Konde ya église Liloba Tendai na Mama Rachel maître Turambomba Jongade merci na zudi minanga lelo ya lekisaka les 5 été les 5 juste biloko yi Zamba Pambola yo Diezola Mutalombi Reine Mukabila na Yuyu Mukabila batu ya Mitenge Winnie Baruti na Mama Gétrude Valérie Mala na Dorcas Mukoko Belgique Trésor Olangi na Jano Yolo na pesi mnombote Belle Lobich na Eli Salumu petit na ngamo penya esibo ozala pesi mbote na King Lova Papi Gene na poto Nzamba Pambola bino Germano Noble yetu na pesi pembote donc voilà vétérinaire Henri na pesi pembote Domitile Makenja Kafu moi c'est le grand journaliste Binomo Boye Billet. Na salué Peyo Pitinanga, merci pour la boulot. Zamba Pambola. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes si nombreux. Alors, bonne suite des programmes sur Afrique et Télévision. À la prochaine, je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.